14 la kasi ndolo bakit. 12 ans. Okota na 4 bima po to mona. Yo na bit. Nga yo continue na mission global nga yo ka yo. Nzambe komi yo kangako. Et voilà. Maintenant, mon répondez bon. Oh, il met dans la carte. Bon, mon spectacle est vraiment bon, hein. Il n'y a pas à commenter. Mais c'est quand tu mets ça partout. Spectacle, yo. Spectacle no mwana mwana. Si c'est Moko, Afrique Info avec Franck Stemai qui en dankala. J'ai fait fonge. On va profiter pour la bakoufi. Asani? On va profiter pour la Belgique au coup faut profiter pour profiter pour na Marie Misamo, DT, on va profiter pour na JB, na Bandoki. On va ventrier, nous sommes va ventrier, c'est pour profiter pour na mettre Maurice Loma. Loba qui a les ganaté va mettre Maurice Loma au coup fa jour tête. Au moins avant na coup fa na beta ye ba ventrier. On a une chose ya mwana zani logo saloti. Ndinga na zana kini boné biso pina gloria mutane logo ko sala yo azati. Ezala o ya ki ngandi o maître de maître. Yipsa bango ngana na mettre Maurice Solingo sala logo sala. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba. C'est des aventuriers à bêti musique et simbité comme na ba makambo zoloba. On a pas déjà comme bolo na ebieti. C'est un aventurier ngana soli na yo tout clairement à prophétiser pour nga Maurice Loma l'homme du moment na mamandanga a prophétiser de mutane ngwana bovandisi awa bovandisi nga awa tête à tête na osepelisa ye ane loko salati Asika eye na Kinshasa restaurant l'orangerie kutia kusia balala na spécialité na bango poulet au makala suka nelengi basuki wana te olingi kolia bio ya kambangu na restaurant l'orangerie na service na bango cuisine congolaise olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosana po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi. Bonsoir monde entier, bonsoir nos vrais, bonsoir de vrais Global, la méga star de la presse. Comment allez-vous? Ça a l'air d'être branché partout. Je suis Afrique Info, meilleure chaîne, meilleur site internet. Là, je vous aime tellement trop. Tout va s'abonner à chaque fois. On est là pour vous soutenir, pour qu'après aussi vous pareillement que vous savez on a vu sur 100 millions, tout ça bien côté pas bien tout ça ça pour vous la rabis, c'est pour cela on profite. On nous remercie rabino chaque émission. Nous que vous avez vraiment vrai la mission ensemble. Je profite pour dire merci à toi, surtout qui est derrière la caméra. Je dis merci à Willy Mouché avec eux, Jojo Ndamé la avantageuse. Merci à Gauthier Mascotte, l'homme déjeuner de banque, même Miline Zembatus, Pepe Lambetolo. Merci à Désolé, mon agence privée, Dothan, j'ai dit tête à don de Dieu, il y a dit des Kabongo, bon, Tchaksobano, de bonnes choses à toi. Pour Capo aussi à Noël Okito, Babi, sponsor officiel et Afrique Info. Je te salue, de bonnes choses à toi. Je vous aime, merci à toi. De bonnes choses à ma vraie nion, sur Yabi, sur chaque bazar abonné. N'Afrique Info pour Capo, c'est la page dans langue américaine. Allez-y comprendre que bon, on a vraiment naza awana. La ceinture, que je suis en train de recevoir une personne en dehors à la musique. Tous les musiciens, tout le monde représente la RDC, dans Dengue, Moussous, en dehors du pays. Tout ça vraiment awana. Na commune à Kalamou, quartier Matongé, na Oshwe, 5 sur 5 sur Boebi, na Saint-James, elle trouve l'artiste Kofi Olomide Marguerite, Chanda Kombo, tu vois qu'il y a un 5 sur 5. Après, comme Saint-James, les Chanda sont comme mes référence, c'est ce Saint-James, na Roluka. Tout le monde est banni, c'est un catcher, c'est un maître qui vit en dehors du pays, vit en France. Mais pour moi, il est qui chasse à Baye, Makamba Bitou, Mbazo, qui est le Bonaming, Nangola, Braza, toutes les chansons sur l'année, Lélo, Yongo, Manako, Lukaye, Nazumé, Naosimana.
na ceinture, on va en parler sur ça, sur la première belle état, na monde spirituel, pas bien à bandoki. Donc, bien kachi ya ki neza kindoki. Par rapport à Bamindele, par rapport à Américain. T'es moi qui n'a zana et lélo a expliqué bison banda quelques minutes pourquoi battre tabon bandoki, pourquoi bango balia kabato, balia mchopa bat parce que na mona pas comprendre msusu. Abisa mchopa batu, ngelo balia kayango, oza ka ba mise en scène, après mutazonga na moi porto balia mchopa kufa pete moi ra mutarope, le batamo sanzela, il s'appelle Maître Maurice. Azam ta connaître oui Bible tout bana pour tout bana France, tout bana Rennes, Lyon, Paris, non loin ba désolé, je pense que bon c'est pas comme on a que je suis avec Maître Maurice, un grand catcheur, un grand maître reconnu dans la fédération République démocratique du Congo pour la vendre dans mon niveau ba ministre bazo benga bango par rapport que baza reconnu dans le monde à catch ça ko ba leka banzela te o wana te banga bata ma quelque part ba sala makamo bango ba bunda po na mboka. Maître Maurice, bonsoir. Ouais, bonjour Gloire, parce que tu as moi. Parce que les États-Unis par rapport à Haïti. Donc bonsoir, bonjour. Donc Nabato bonjour. Pourquoi alors je dis bonsoir à tout le monde. Très bien, ça va. Bon séjour ah, séjour très bien, séjour bien. Tout ça bien depuis tout ça des combats tout ça bien réalisé donc la victoire est certes parce que voilà pour gagner comment on met ça non mais en tout cas ça va. C'est bon, ça va. Maître Maurice, non parce que tu sur la moi tu sur le rapé tu expliquer bateau moi amour bosco ta la qui ba bangi déjà qui est Maître Maurice, pourquoi aussi Maître Maurice? Bon, Maître Maurice d'abord c'est un lutteur. Ouais. Lutteur congolais, j'ai évolué à Club Les 10. Club Les 10, l'entraîneur Nangaï, c'est comme Maître Kiboussa Vengidio, DT Alino, doyen, il y avait plein de doyens, Batebele, Nako Cité, mais Natang, tête à Club Kiboussa Vengidio et Maître Alino. Bangonde, encadreur Nangaï, encadranga. Mais tout d'abord, on a banda lit na club Kiboma, moi Jacques Chang Mandita. Lit na banda na club Mandita na Bumbu. Na Bumbu, tout le monde. Na mona, en fait na mona Kasavubu Selembao. Na koli ba place sur la mibali. Maman na mona Selembao, papa na mona Kasavubu. Na koli pe na Gombe Royal. En fait na déplacé moi trop na commune na Kin. Donc liter catcher. Donc, quand même, parcours dans la lutte, je fais quand même de bons résultats championnat d'Afrique. Dans la lutte, je combattais à Nigérien, Algérie, Égypte. On a tout grâce à la lutte. Et en même temps, j'étais encore aussi capitaine équipe nationale. On a représenté qui deux pays parce que sur mon IPA au monde en Angola. J'étais à l'Angola en tant que capitaine équipe nationale Angola aussi. Mais on a des sélections en fait. Angola, c'est comme te faire voyager à Libanda en Europe. Pour évoluer, je suis aussi mondialiste. On a tout ça le championnat du monde à lutte à Bercy en 2017. Même représenté RDC. Je remercie encore le président Léon Villa pour la fédération Azawa. Donc on a participé à la contre Congo. Malgré tout le monde a fait des missions dans notre suite, mais quand même, les gens ont salon pour la volonté quoi. Le championnat du monde. En tout cas, bateau balandais à Bercy. En tout cas, le championnat du monde c'est pas facile. Na ba préparation, na ba conjoncture, tout ça na préparé déjà bien parce que tout ça déjà découragé pour nga na que Congo et participer les sauter. OK. Parce que tout ça n'a bon accréditation les a quitté, bon ani les a quitté donc nga so na participer parce que c'est que tout se crédire mais batinde biso bon tu des athlètes. Na David Foucault pour mettre David Pyramide il y a bundaité parce que il y a mon bon côté mais nga le roi na mon bon pays d'abord na Bundi. Mais si le Lopé n'a pas la rencontre, donc bon voilà, parcours et à part ça je suis catcheur professionnel, champion d'Europe, na catch, champion d'Afrique, ceinture au Bomo et tourné ba payer belé. Na ozonga na ngokaka. Tana bina là, tout ça na yo mutu da président fédération Tchobenga. On a commandé na Angola et to yo bunda sous na Brazzaville. Voilà, le 23. Tu na Brazzaville to bunda le 13. Le 13 juin vraiment. Na Angola to bunda et ça ba date ça na Angola to bunda le 10. Donc nazana le 6 le 7. Naza pena ba programme où ça programme ba ventité ba programme solo où ça bien établi, bien rétabli en fait. Donc pour ngana la fiche internet on peut bino za mon boulot. Voilà bon, fiche Angola on a évité ceux qui a reçu la biso bien.
fiche Angola yango. Bon voilà na routine nango fiche Angola yango za na date ya les 10 à 12. Combien le catcheur congolais va en Catch? Combien le catcheur congolais no moni awa ngai na mona Texas. Texas. Na ba congolais na moni ka Texas hein. Donc moi aussi je représente Congo. Na mettre Shaolin. Na mettre Shaolin après ba misusu ba uti ba pays kili to okuta na nde wana pour championnat international. Yango ouais. Qu'on a na ba no comme catcheur ndeni ko comme militaire bandaki ndeni na branchage pour botama mamo catcheur te na botama catcheur te en fait ngai pour na kuma bena catcheur ezalaki nazo sepela na catch déjà à la base. Nazo sepela na à l'époque si on a la catch nazo sepela na catcheur moko il s'appelait Moni de la Croix. On a nene. Moni de la Croix. Ba nonante. Ça non, ça fait maintenant 28 ans. Catcheur a commencé avec Moni de la Croix. Azaki congolais. Azaki congolais. Azaki mona ya catcheur mo zo benga Zapata. Zapata voilà. Zapato a sala nzimbo pala la 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 pala la 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 lilon Zapata. So catcheur wana no tellement marquant à trop dans ce plan là ndé apesanga go à catch et en plus na édifié pe sous natala souvient na biso edingwe moto na ngengwa za père na biso na mona susuye apesanga sous sentiment le rompe kilo et puis sentiment na côté na kati ya mode siko vite so na côté là ngo na mona ke ba vie baza ko ça là tous en 2018 na kota vitesse mamba catch na 2002 ça fait maintenant 16 ans au monde au ya catch parce que zaki ni ke okoma na monde wana mbala moko makatcher okone ko lugana ni mtaliboso pa à côté ma monde wana pour ça plus facile nga na kota monde catch depuis 1999 na bandi ba entraînement na préparer nga kaka ba préparer ta préparer ezali président Wemba le là comme président fédération yim tando préparer ni sanga pena mamba catch mtasa décider pena ke yé force wa catch yé na masana ngai autozala o ayaki tomate ni na chambre ya Mwindu mettre Pamphile du Congo yé peut toujours na France donc yé nga bien la Pulga champion du monde na bien pena la Pulga yé wana donc il a bien la Pulga de lutte congolaise parce que a soit la fière lutte na poto ndé mon abisso donc il est pénal d'appeler ça en fait c'est le seul la génération n'a pas appelé ça prise à catch prise qu'on nous a la bien que mon déjà bosso aux en garde faut ça la boyo kenda boy la Pulga contribué président Wemba na son catcher mon a commencé à théâtre comme on est ya Lumousu via Malongo et ben Véoana a contribué à paix na quand sa carrière na comment ta politique donc V donc en tout cas bah respect belle place à Ali parce que na collège que on a bimi colère ko première personne to bundé za ka vie en opisu ya Lumousu to ba bimi singa mbango ba tianga na vie wana nini ndé bazako baptiser en fait c'était 2000 na bunda na vie na 2003 2003 ou vient na betanga mabe betanga na niveau moko voilà eza na commune vous na commune est-ce que to bunda komana na Luanda premier combat na wana Lumousu premier combat na officiel batanga na réunion na ina Lumousu puis on a beta wana ziko non ba maman ndanga ba yete non to changer ba idéologie te na yaka nga na yaka na esprit elite force elite na bino veut le ba comprendre mais niveau veut wana betanga donc tilo na colère so na mona asko ke lelo benande na te vieux ko kati te o bula fo zongisa mais le te na bula asko nde na mona ave so na zui chance aux vie bono babat ba yogele ma mais est-ce que bamba faut yatika nzema ngwana beta vie makasi na beta makasi est-ce que moi ça va blé etikala nga na mutu ma traumatisme donc va betanga fort mais grâce à wana et salanga sikoyo na mo comprendre que catch au biso to bunda na o bango ba bunda ya différent de bango bana ma mo bugu banda bitu mandeni mo rasuka bo polaki polinde ni lobelo mo biki ba vie on dit ba venturier obi on doit ka ba fait 10 mais ba venturier na nini non na bi ba vie ba venturier na ndenge so ki venturier na bi en fait na zo linga ba vie mais na mona ke ba vie ba sana bango ba venturier na makambo ba venturier ndeni en fait lelo na niveau nga na koma na ngo lelo niveau na ngona na ngole longa na ko banga vedité non pas na niveau ngana moni o ngana sola no
niveau ngana nango ya lelo ana ko banga vedi vedi abana makambo kala pesa ba idéologie kala mais eza ko ndeti lelo to ko sora eza ko ndeti lelo Fabriga ça banga marai au moins est-ce que exemple na pesi c'est un peu exemple de musique la poni v parce que na yebi ke v za kaloka ba mission wana ba ningi wana ti en fait tu comprends et elle ko ndeti lelo Fabriga ça banga marai Tchaka marai au bêta Fabrice au bêta mon égé beba de monayo mais dingol ba ti lo mo amtaleke na kisa zate taleke pa makamba ngwa zate via ça va vendre via yebi ke o so na za mona maman na l'homme du moment yebi sanga siko numéro ni o via sala o ngana salati parce que on aurait souvent numéro o ngana sala les belé via salati il faut le roi ni de masala oui tout le monde veut dingwe akindo luka mtuma beta mwana yake rebo kutaba nzunga munena mota kidisa vandela makala mama na bandamba ngabeza première yo na bisiko so dito sala makambo wana yo yebisinga meto moni mission to sali to rapportango to jali tuka to pelisi à pleine émission on a un peu de parole en pleine émission ba ina lituka ba baté na salia via ça ba image ya ba michopo ya ba nini ke bolanda kai yo otala verso déjà ngana bunda avant via bunda apa elingole ba michopo wana ngana ça déjà combat avant ngana so tel date ya combat na YouTube oyebi yango déjà combat na bunda na Allemagne na mundele voilà ils en Allemagne té via ça on a 2016 banda kala sala kana onte ngana o bino boloba o yo pomone ezaka ya 2016 na stade tant Denis Kamba bengisa biso tant que ba professionnel mon gars on a 2016 Masco na salango na 2014 abunda na Allemagne na ça en fait bablo ko na ça non ça pas mondeli na ça pas congolais ti et puis ka biso na nord kuna uzana autant ko ça va tu wapi pour Samsung eza bena Samsung basala bena ba zoom na ring tango bandi débat histoire o ngana en fait biso ezati yo tala image wana to ndo luka jipité na lugelo oti na longoli oka abona tike libumu polele to sali démonstration yangele ka bongo na si otala yango ezala te ke o na koti maboko na sa ilamba moko boye te na sala mamona te na sala pena na fongoli na te na koti mabona sa bilamba te na lobi mambo wana te na lobi ke ngana sala o ngana opesa en fait na ti nzoto ya boye na sali boye na nzoto na sali te ke lamba likolo na ngana sam te ngana sali likolo ya nzoto o comprendre na sala mambo wana na kimisa bato beli na ba moto via zina nini mo wa bisa milinga na mutu siko ngana yebike il y a pas de fumée sans feu so moto peli après ko boma na moto comme ça milinga parce qu'on a déjà na moto na sala ka mambo wana kutu déjà ya osaka na kuti ko mettre mon gris pour la vérité bino ba ezara ba kisime ya kindre parce que parce qu'on dit tu vous abo so za pour sa démonstration za pour sa démonstration siko maintenant faire comprendre que en fait mon capacité à mutu mususu toi capacité moroti na ko peso pesanga quelques minutes na koti na chambre nanga aujourd'hui une émission tu pose na koti na chambre pesanga ka 10 minutes pourquoi tu as la caméraman te prendre parce que caméraman na koti na chambre nanga pour pourquoi tu as tout mon démonstration sala ya na bité mais démonstration na yo ça na et on ça royani par exemple tous ça besoin tout monde na ça pour to lemba déjà tout monde déjà wa bimisi mbongo wa comme te mbongo ti ngai vous avez petit short na yo ata yo kwanika yangai ezaka exemple ou mouchoir ou nini ngana otangwa Natalia on a bando loba ayebso na loba boyete na otala ngani na otya boy quelques secondes ou quelques minutes au moins mouchoir ne peut sa flamme bonga na mona maman quand tu vas non seulement mamboza réalité so on a besoin au moins la démonstration en réalité na sengio minute beliti parce que so na simbi pour le banana mettre azana briquet au salaboye zong saboye minute on na sengio parce que lelo bato batinda kake ba préparaka yo polamba pondu fala papa bepis voilà oui na bepis so yibiketa na otya na moto toki esali pondu donc ngai na biso pesanga 2 minutes na sali prière nanga na oyaka na ba mouchoir na tilio awa mais que si vous en pour sa démonstration on peut arrêter dans des mba moko ozo comprendre ti moni démonstration on ngana sur la na yo eza kwa ndeti na osenga pa bakoko nanga
Funa senga bango na senga bango devant yote. Na okende na sengi. So ba pesinga résultat. Ana obima na yeti. Na ye na suba mouchoir na tandeli yo awa. Na tiango wana. Ezala te ke o na sala soki ni na teli yo wana. Ko biso to so image to mono ngote pela moto pa mso za bien na caméra te to ngato ba soki ebima to ndima kaka. So ndimi se boto sala. Bat boza to sala ngo e bo panzana te bo ki mate bat baza plateau. Bozali, je pense que tout PC mat 2 minutes à côté de la chambre, à ce tournage, biloko wana aussi pour te dire que capacité oyo nga moi to na ya awa ninga ko exercer makambo ebele te ninga na bunda catch à force de frappe on est tout monde na kankokolo en fait ba congolais bana besoin ba mona catch américain ou tout ça en Europe bana besoin ba mona makambo wana te ya wana ce qu'on a à faire comprendre bato que na capacité au sala makambo ebele ndo moninga makambo ebele ngai na kota lobo na koyi biso makambo susu bokoma ba chef bokoma lo ba prophète obenga ngo isanga bina te nga siko na za ba comédie te en fait nga sala ngo na théâtre te pona zo succès te pour depuis na ye awa bato na olia na bango na mela na bango na soli na bango makambo te voilà em sous ton sala le logo em sous za surpris na sola makambo te ndo muninga na vandia na se réserve à vie. On comprend? On se réserve à peine. Donc, ça là, avec mon toit, yebinga oiza kabeti pena na YouTube Maître Maurice Loma. Sur 8 ans, ça méga belé, banda au talanga. Msusu, son abibi sur transport au boya. Via au talanga kamunanga au lingo sous transport na mati. Mais parce que dans mon bas, là, sur ce transport, on peut triquer déjà dans bon moment. C'est nga siko na Maître Loma. Déjà Maître Maurice, nazana maestro Fabregas, métier noir. Pour nous le barquer. On va dire comment maïs autour boulé qui a eu nous tout ça la maïs. On est dans le barquer. Bah on a goûté le barquer. On a arrêté parce que c'est là même nebe monsieur batinga nga Fabregas yewana. Mais biso to yebi relation to za na ngo biso mbale. Ba congolais ba sa o ba ko sala. Mais boyo ba ngona minute yo. On ta ko diminuer maïs wati. Tant que biso va mettre mo sur le moto a peni wana. On ta ko diminuer ata ba bio o mu condition ya Congo yedem tabani numéro 1 Congo. Numéro 1 Congo wana. Yebisa ye. Pour un numéro 1, Maître Maurice a un écran à se cliner dans le combo. Pour un niveau, mais via kolinga te kombo ne kita pona nga so kongo za na ba démonstration na ba via vandanga na vandia bobunda tene di obi ko bete te no beta via za suna makasa obunda na bisoti makasa on ebi bozanga ba ki bunda na makasa bitumba bote la msuza ata na ndenge oloba wana spirituel physique na su niveau mona vite on est déjà za na kina na yema na su niveau mona vite makambo na minute makambo za za kumati maybe mo na diète. Attends, on sort, on sort la mambe dingo le père. Parce que on va pas besoin de boire quand on salama. Ya on habite so lingo to sort la mambe ba na ngapena na mwana nga moko ko. Ko déjà bota. Na mwana moko mo ni mettre Maurice Loma pe fils ali. Ana ya yo mo bota. Mwana nga iti. Il passe à katia. Il pas ali donc tout ça bana na bana batata na batata. Tata na bina taza jeune. Atata muninga kumukolo na ye olinga te mwana na taza na papa mukolo manqué papa abino olbaka ke tu as manqué mon père donc ça la raté que papa muninga za koko wa za jeune za papa titi nga pena na balifante to so la mambo ba papa na poso to tire no ba papa ngana yo représenter mwana nga yango te aïe je savais que Maître Maurice allait puis ça en 2 minutes là c'est plus ça peuple là c'est plus ça mukini là faire comprendre 2 minutes c'est pas wa kimi. Tu as posé 2 minutes avec Maître Maurice, on va la clair. On va te montrer la biseau par rapport à son montre. Qui va t'aider? 2 minutes, là je dis merci à tout le monde. Noël Okito, merci à toi. Maman Méline Zembatou, Pépélé. Désolé, je te salue. Château derrière la caméra. Merci à Ouli Mouchen, le véritable code. John Kondaïma, écoutez ma scope. Merci aussi à tous Pépélé Mbetolo. Merci aussi à Dr. Njadi Teta Dondodier. Pourquoi pas aussi à Farouk Senteka, le boss américain. Galet Dynamo. Merci à Tonton Lusanga. Tonton Lusanga, je te salue là, tu y es. De bonnes choses à toi. Nzambazana, Yoga Batelabisuno. Tous les vraiment spectacle et à Maître Maurice. Oh, c'est parti, on se retrouve tout après.
Voilà, il est de retour. On va voir un spectacle fait par Maître Maurice bientôt au Angola. Avant que Angola, tout chance à cause d'une émission d'Abisso, le je te parlais. C'est bon que Aza a Nakata Congo pour profiter vraiment, te souhaiter bonne chance, que nous gagnons pour la République démocratique du Congo. C'est là, ils ont honneur à Congo. Nous avons un Maître Maurice, tout ce qu'il est moi. Tout ça émission, tout solo là. Attends, solo là, solo là. Tout solo là, on a yoka. Yo, le respect de la canne là. Non, yoka, le bat. On a question opposée. Dans une question posée pour un spectacle. Le bas question. 14 la question de l'obakit. 12 ans. Au côté na 4 bima pour tout le monde. Il y en a habite. On a eu continuer na émission globale on a yoka. Ça me comme il y a yoka ngako. Et voilà. Maître Maurice, qu'on est beau. Oh, il met dans 4 heures. Bon, mon spectacle est bien mon quoi, il n'y a pas à commenter. Mais c'est ici que tu mets ça partout. Merci à Gérard Bobo, grand Gérard Bobo ambassadeur de ça. Lui là, nous sommes au Monscouri, ex Saint James, hein, on est là. Spectacle, yo. Spectacle nous avons un est-ce que le vitre, comment ils ont sécrété? Oh, spectacle, il y a une pour il y a qui sont comme tout net. Ce que vous avez monté nos pelissa au monde vite comme noir. Pour tout ça c'est différent. Non non personne n'a un quartier tellement tout le monde était. Fait des motos mususu. Zoga la mamoro zik sa champanja. Ya on mamba ki quartier ati. C'est-à-dire que ma carte monde na mamusu tana ko ta mambe belé. Tana la réalité belé. C'est-à-dire mutu mususu akoza la za boye akoye biso o azati yo foye bande oyaza parce que moni vrai mutu asaka makamba solo akoba no bela te ngana aboye te parce que ba vie ba commencer à mentir en fait on a kata na bi ba vie ba vie o ba commencer à comédie c'est-à-dire que azana logoti ba via ba comédie ba massa muso ça ba comédie avec biso to ça la réalité on est réalité ba lobela ngote ko loba te ganga réalité za bo to fongola moni ni pona milinga toi mana poto to faire comprendre que azana le mettre le boroté réalité eza moi ndenge na ngomo Maurice pardon edenga azana moto le boroté azeka na bershap bana poto mambo expliquer ba ba tala wuti ya ba danger ba suso ba yamba bazanga ba mono pa fanga na émission na ngana yo po na faire comprendre oui ça ndé bana kin te bana kile bana poto mususu pe ba linga ba mona la mususu ba ventir ke ngamo na vivre qu'elle mette ezala kité a wuti na chambre na bimi aeka na chapelo asimbi tasbi na benga ngo na bershap États-Unis to so la tout na tonka na mesa ba monte bandi et ngo ba ke oya zero bana biso ne bandeli ke azaka pe osaba spectacle nyonso koleka ba vie dingwe ndenge ya lobi parce que azo boya ba vie dingwe ba de dingwe ba comme ba aventurier to comprendre que par rapport à ba médaille na peu oh c'est bon quoi comment ta mauvaise de bolera ba mtu na bongzaka parole na ebiso te ke vie dingwe comme aventurier ba vie ba comme ba aventurier na bi ba vie ba comme ba aventurier c'est-à-dire ba vie dingwe yo mto tie liboso bon na biso tanga soit pas vie na bien ba vie ba ebelé ebité kanga machine de guerre aller bi ve kabo ba vie ba ebelé comprends on a ba banga ba edi bande ko ba excuser parce que na mona loka no ngo elandaka ngo lelanda yo meka elanda ngane nga ko batuna saka émission oui ba teso bazo ba ngam ko na ngo ba bi ke zam to simba ki ngo comprends donc tonde bolonga na micro ebi to edoka c'est-à-dire que marambo très vraiment tu tiens bien voilà oh là là yo mo chakas tiens ta nenga bon makambo yo ba te belé balobara jima
balobela makambu mais ba imosa mambuté comprendre zoye ka mondo zinga brisque boy sans préparer makambo oyebisi ke monde ka ndinga na solo ka mo écréamé que voilà to sala ba te belo ya ne boy eloko ezati ya na biso zo temps otala ba combat na ngebele otala mamu na nyonso voilà en fait image yo apesa ngo batuté parce qu'on a pesi image parce que na moni ya mbali boso to ça non en fait ozana moi ba tembe mo boye tembe réalité tembe wana je pense que mais na Congolo a tété ici la peka ici était passé na mutu ah senga ki odiane mat na sala ngona ambassade tena so ka visa okozwa nzungu uti na wana pa na bino ye na nzungu wana otenga ka nzungu wana na mai okangi mfinuku yo na biso fongola ofongola nzungu wana omona mena nzete bino na kata nzungu wana elona mebota mebimi ebimi emati nga nzete nzungu na otina pa biso uti na ngopa na bino otepe mai na yo ozuka mifinuku okangi ka nde tovai na yo na tie chapelle na nga likolo bina zui chapelle na koti na kata mai wana tokangi na biso fongola c'est là où on comprend ba capacité ni na. De toute façon tu as bien le ko sambwe. Mutako yiba ngote déjà pour ko yiba ngote depuis na ya na hôtel mutu na mona ngane lokote. Muni nga la tarao. Mutu na mona oti. Ya ngone makambo. O ebimeka pour émission na ebimati. OK, ya ngone makambo. Ya ngana sko muni chambre no mona ka. Mon so boy tika club doit compter pourquoi zo boya. Pour makambo za kuna. O boya doit quand o boya MC pour ba yiba yo. Parce que ils avaient un mutu. Ouais. Comprends? Ils avaient un mutu. Tovanda. Masa nanga uto bungisa mukanda boyebi. Tip nani wapebita? Masa nanga Samso uto bungisa identité na mukanda na e. Oh, meta Samso. Chiko lelo. Emona mukanda na e monani. Monani wapi? Siko fabutu na e bozo ende botu na. Bozo e peut sola mettre Samso pas en reine, azana France na reine. To mukanda uto monana. Botu na e. To bende qu'on esprit. Alors expliquer bino parce que botu na ye. On est réalité mususu. Master Zawati autoya ayo mona nga bo monte azali swata ye to kutani so mutu no ayo luko yebi pourquoi moi za masana nga c'est un bon sportif ana combativité na force maître Samso Samagoura place elle na pêche mbote c'est mon ami mais il y a eu ba capacité muningane to boyeba na ke o malekinga o matoza ba master metwani ko ngane siko mamba lekina wa lekinga wana za pena yango te mais Naïbso on a mettre Maurice Loma l'homme du moment. L'homme du moment, yo vona maman. L'homme du moment moi na maman ndanga l'homme. Maman ndanga ndena. Maman ngati. Maman botayo. Maman nanga. Wa botayo. Maman botanga te wa maman nanga biologie te mais wana maman nanga. Maman on faut expliquer sur PBT. En fait toi na kata monde mon ko sur tous les détails. Maman nanga spiritualité. Maman nanga spirituel. Yem ta makambu. Maman nanga yo wana siko wana biloko tunga na sa na vie mambutu na pesa. Quand la porte pour na son hein, ba son de comme côté déjà. Biloko batutu basala nga Maurice no sala yo nyonso nga bimisa milinga na mama ndefu na mona mona vedia osala ba biloko bimisa na ba mutu papa na mwa pia ki ba locomotive ah ça système à locomotive qui filme nga na ya avanda bonabi bon bolina sani pona laksa kena capacité osala na mutu pona sala te ki mena tricher na bimisa ngwa ma nini ma milinga na mande ba bima sko ebele batutu bagangi. C'est-à-dire nga na sala biloko batutu basala mais nga na sala basala ati ya on a ebisio ke nzete monsieur batama oye bango te depuis to sola na depuis lobby depuis to kutana depuis na yaki raisonner depuis jour wana ti lelo c'est na sola no maman na sola no si maman to sola mrambo tu na yoka posa no za nini to sola tu yo mona ngo to sola tenga beka ne mettre Maurice dans besoin que l'ambassade des États-Unis me vise ko bima na passeport on a ebisio siko tiens on a mutu na yo asengaka lipa na libanda te ko eza balabala fo senga na kati so aposa lipa ba ko senga lipa na kati ya ndako ko nenda ko ko eza balabala ouais balabala to na public to na kati ya balabala so monique mona remettre mo chaque voyage ministre au bengisa ye kati na ya po masa na Samso Samagoura premier voyage na ye mais nga sko bato bayebi que 2015 mettre mo ba bengisa ki 2016 ba bengisa ki 17 18 pe yango
Nata mosomi to yeba siko nde bolera michopa bongo ezaka muchopa mutu ko bika mutu so ake hôpital babike michopa baby c'est mutu fa obimisaka michopo to bisa michopa batu bongo bo to ba question mutabeli ka ko ali babeni tu fais da michopo afa kufa mais obimisi mutu michopo pa mutu to moni liso bozo misaka ngo sima to za rara na nenga ministère ya nenga molili. En fait, le monde mystique, il faut comprendre que c'est difficile. Le monde mystique est comme en réalité, le corps est tembe. En fait, il y a des démonstrations. Moi, tout ça, la césarienne, tu as l'opération. Kota na déontologie, tu as docteur. Kota na bateau, na salle d'eau pendant la opération. Au cas où on a opéré, tu mané batiki on a pandi. Heureusement que ça sima. Parce que pena corps, bimisi pandi, batiebo, bateau basala autopsie wana. Tala au comprendre ce que réalité moi mais Joe wana qui c'était ça comme la médecine azubina mchopati mpandi asali peni au mona sokoli na mutu mutema o mutema nezo ki batache ba sokoli yango ba sisi ba zonction na place mutu ta kufi na opération ba zonction sublo no sur la place et là on est là on sika na ba tongi pa bandi calme c'est-à-dire ma benga jima eza école biso na mikili na nord école à manger ali. OK. École à manger et en fait les écoles ah né na Congo to comme ça le quoi en fait il y a musala. O ils abena ke rokota na maison mo ba vandi spectacle. O yo bando sala ba démonstration ba futila. Parce qu'on a kinia et commencé aux abongo ba mono logo za indifférent na bato. Ndoki. OK bazo initié même na islam bato moni muto aza grand musulman. Et ça ma musu so sala yo kam. C'est musulman islam na denzela. Nzela normal nanzela ya normalité kana kata islam bien tasbiro zo mona o ba musulman na musulman c'est la on ndenge na c'est ça quand même yebino swana ya no yebise zaka yango ka ba mbumo so tangeza nombre moko mais mbuma na mbuma na prière na mo na ndenge na différent na petit mona mona musulman e mona tala na ngai mais akindani musikati je me suis allé na livre mo amina nga nyosto senga na opesa yo na bise sala non ayela nga livre mo ba mokie apesinga en fait natala ebo na mona maman que en fait asa bébé spirituel OK na monde mo ba musulman alors bébé spirituel en fait asa apprenti na comme na spirituel donc ya OK na nga spirituel mo gère que mon ndem na bible dans soza nango o no so senga ba oyano la ya OK bongo donc sans songa na oye bisela e yango na te ya oyibsanga yango ki manga ko ndifo sambela na nous un jour et l'autre ça ira c'est-à-dire nyon soza nango poser zawa ya yo tiko tak voilà donc biso ce que ça bongo te donc ana na nzela tiko tak beti ba fungoli obeto fungos ko de to make de je pesa pe mutu kisi et pe mutu mai pana ozanga ngato za katia to yeba poto ga ba katia ba nganga na ba katia kaka bato ebele balala nzala vie na biso edinga koma olala nzala lelo na Congo vie na olela yokasi na bi vie parce que vie est exemple idéal parce que lelo vie akoma osala mission moni ba pasteur wana bayaka pa nanga moni en réalité muto ayaka pa na wa solo ko dévoiler eti eza mabe ce qu'on a expliqué lelo ta vie ezali liboso mona vie mpafu makambo ezala mais ce que muto ko ça nini so na kepa na elobi olekane ka au dénoncer nga donc ye na ko traiter na eti nga ce qu'on a déjà depuis na bana makambo na pesa na ngana mutu loti omona ko pesa bo c'est-à-dire que na temps ko tanga ba komba batana de o ayebi mete mo sa yebi ngana vanda kana ba tumsu ba na ba kisangani na mikili na Paris mta benginga mete mo stala boy ana kisangani na mona ete na vie na ko kota na Facebook na l'action ba message ta 3 messages mutu mo o mona ete na vie akomelio abando expliquer makamna ye ba procès makamna ye mais na suka pe yakata message moi mtazungsa na en tout cas papa na sepeli afutelo to futo makila mais bon naté afuto makila te wana komi monde mususu na kata monde wana biso to yebi ndenge ni to sa ba transaction makamna biso c'est-à-dire afuta ngambongo na nga yebi ndenge ni na afutela nga ko nso banga bino bozamwa bo ekila omela ko tala simate ko sala boete sukola na minuit wana siko za ya kala moi kala sokuta ina nganga pour mona kangi tende mo rouge asa saleté pour bang sa pakulu mo mabele mo pour mona venaka nganga ti ama mbana la ti lelo fukuta na muto a propre beti basket jeune bien mana makambo mais makilanda osenga te kambo ti eza ça dépend mambo yo lingi nana besoin que ministre ana ko mobali nanga wana siko en fait wana eza on a besoin de genre qui sa mibali qui sa basi la domination
Parce que on a eu sur ma bébé sur la télé, non, je pose des questions par rapport à ton sous l'homme sur l'an loko wana to banga ko pa le somo ko sengi abo mama na ye abo matata mo sina ye to banga maître Maurice ko mo senga nga mo na bi par rapport numéro na Paris ba tout ba yebiango il a 00 33 7 53 34 21 18 on a numéro na Paris pour vendre na Kiniti numéro na ya mwana donc muto azana ba question autour na nga azana makambo azana besoin sur na maître Maurice a commis même na WhatsApp sur le même numéro Facebook na nga Loma 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 espace LOMA donc en fait on a Facebook na nga on a un PC numéro na nga partout dans le monde on a Instagram pe na ali maître Maurice Loma voilà maître Maurice il y a un moment qui n'est pas un d'ambo, il y a un moment d'ambo, il y a un moment d'ambo, il y a un moment d'internet pour talent et en yosso. Certains Guimoleka, grand maître Guimoleka, pesara batu bakisi, na bakatier, il y a un zoa bakisi pana, il y a un makamba salama musicien, salamo, salamo. Je vois comment là. Non. Et bien, tu as le monde de la mine. Attends, le monde d'abou, tu m'as coupé en tête. Pourquoi il y a des gens qui ont dit que son temps de makam forte na kuto na nzela ba ke Maurice oh mako mutu na biso pour boyeba na la manzela et encore c'est dans le but oui bien tout marché monté et c'est la première fois kombo mo na yoka ya JC Katanga aza camarade JC Katanga yana bi ngana oyebi so ko kombo na yoka sans que na mona yi JC Katanga mais Guimoleka a esquissé en place à Ali soit un confrère congolais ou étranger je sais pas mais aza congolais na monaïté na yoka épété même matin franchement sur la ningi sepena na kin ça va faire et la vérité na comme ça ba vérité na bino monde ténèbres ba vérité na bino Nicolas na gena pasteur Walesa ala ya zana njong azaki apesa bino baki ba quartier ya sala ba tunde ye moko ne makam ba quartier banani ya zong banani deza Chico na minute ça ina bongwani nazo sa ba témoignage abongwani mutema ma luka muto sele délivrance ya ba bit muto lobaka mabe satana so sa ligi na délivrance so na ligi ta lobate donc muto wana place Ali il c'est l'homme du moment place Ali so pa otalanga wala mwana maman nanga mettre Maurice Loma aza premier en Afrique 4e en Afrique premier en monde 4e en Afrique et Chico yo fo ebise bo premier na Kinshasa na Congo il faut ebise bo nakutana mettre mo boye aza capable attends je dis aza capable et obimisa $2000 devant yo yesiko faut appeler capable obimisa 1000 parce que mbongo wana tanga ebimi faut bino nde bozwa bolia eza été que été bimi te zongati eza pena ebimi le yo pena zio ki pena na so changer comme son franc congolais yepé voilà en fait à part wana déjà en fait moto yo abongwana zo luka mutasa ele délivrance azo boya ba pasteur zo saboyer aza beto sanze luka mela maki fasa na maki wana na posa sanza makilo asanza rawani za rabato abomande o asanza mais comme lo zakati na asanza te ya na ebisio oyo sola na mettre Maurice Loma l'homme du moment. Il y a des gens qui font des théâtres, il y a des gens qui font de se faire savoir voir ba monaye en fait nous sommes ça là ndeti yo bo tangi kombone parce que moné ba théâtre on a ça là ba mambo ça là yango reconnaître voilà ngasi ko naza mutaba makambo wana te bango bana kati ya monde média ya monde média ba yeba bango mamba sala nga na abina bumuti ngai na solana mutu abenga na téléphone tukutani na téléphone pe na traiter na batuti il faut kutana fa faut to kutana boso mutana Congo fa ça yo ke poto mtonga za na Congo fa bengiso so na ebiso nga na ba temple a na ba maison au sakana to ndimati mukomuso saka exemple ndo zabo so c'est maintenant pour ça tout monde na yo ko tout monde non ay mo place mon vend tu mo côté mais mette yo tu ya ga la mais oza fait au comprendre non comprendre pour na saka chantage ti ya na ebiso do muto azo luka nga fa benga nga to monana avant to ma dernière question ya château est-ce que vous l'avez un jour bon on monter mo sala nzambi otika mahambo bonga sala na oza ma sala on monter ça ma misatu michopa sala nzambi ta sala satan Moïse abeta nzete na mai saini bo bi michopo ndo bimisa Moïse abimisa nyoka za mwana nani
songa na bimisi nyoko songa na bimisi nyoko oloba nini biso bengana kana komba Jésus bisimi biloko na mabuku olobi komba nani ya Jésus Christ komba Jésus Christ natanga ngote banga makambo pe natangiti komba Jésus Christ yangwana yango te nkolo mokilo. C'est-à-dire qu'en fait mon iboli nga ko mélanger réalité na. Il y a trop de gens qui disent pasteur, c'est des aventuriers. Même si combo zolinga lo baza na ngoti na kati. Au nom de Jésus, ils en avaient 200 000 façons loba. Nous avons évoqué dans la Bible, la Bible a évoqué dans la Bible est à nani. Donc faut talender mutu ou à makambo za na musu voilà. Donc c'est la réalité. Maître Maurice déjà bon pas tout. Bon ma dame na compte makambo. Ti nga na bo mabatuti. Abo mabatuti na sa musala. Sala musala. Lelo déjà je crois dire comment tu vas bien à Jeff Fonge. Nani? Jeff Fonge. Azara misa kala kofi. Aimba vokalo ngana bona kofi ngale gramo pao. Nana bona akoma pasteur prophète. À la génération banani. Génération ba depuis tu. Kombo na yomuti. Jeff Fonge. Azo prophétiser pour la bakufi. Asa nini? Azo prophétiser pour la Belgique au kufi, prophétiser pour na ba Marie Misamo, ba DT, a tout prophétiser pour na JB akanga bandoki. On va vantrier, nos yeux, on va vantrier, c'est prophétiser pour na mettre Maurice Loma. Loba qui a les canate va bi mettre Maurice Loma au kufa jour tel. Au moins avant na kufa na beta ye ba vantier, on va dire on va comédie. Ya makasa ba prophétie to. On va vantier, on va comédie, avant kufa au mettre pour que si m'a peu. Ti. On y biso que avant tant aloba makamuna c'est des conneries, c'est des bêtises en fait. Vous comprenez? Muta bongo yebisa prophétiser pour nanga. On va baza ba jara bato ayoki ma fuiti mutu mo azobela alobi mo likamo boye mo na sel pe coïncidence no kanti yem to oboma. Yo kanti siko ke yini ngaza wana pena. Yo oyeba ndoki ndeni so za ndoki te. Il y a prophète. Akoma prophète. C'est des aventuriers, prophète ati. Abiji ba kufa kofindoki we raboma ba. Ya na loba na ote. C'est des aventuriers abeti musique et simbité comme na ba makambo zoloba. On a pas déjà comme bolo ba na ebieti. C'est un aventurier ngana soli na tout clairement a prophétisé pour nga Maurice Loma l'homme du moment moi na mamandanga a prophétisé de mutane ngana bovandisi awa bovandisi nga awa tête à tête na osepelisa ye ana loko salati quoi ça na Belgique soka bengo ka bokuta na fara déjà a osé na osa makambo wana te po yebi qui mettre Maurice Loma l'homme du moment a osé tout ça maman na ça baba c'est des comédies soka ça nini so azaki musicien na yebi épité mais sûr et certain na yebi so muta prophétiser rapport na liwa ya moto c'était des aventuriers. Ata bango bato bango basambela kana so mona prophétiser pona baliwa bato. C'est des aventuriers. Mutande mona bimi lobi boyo abu a super à l'église na komi et pasteur a créé mo lo moi gréco n'est pas au moins 10 francs. Ba comédien. On a eu ba comédien. Prévané a prophétiser pona yo. Kasenga kainga ndoki. Abi nini? Kana ndoki. Ba bi ndoki ata lobi ne za nango ina pesa lo banali kambo za réel ta nga prophète. Yo pe fokufa aloba. Parce que nous avons la capacité à relèver les na royer biso to kufa. Non ça maman. Mais est-ce que tu vas mo banga bato ba ko banga ke prouver pour na Marie Misamu ba ya compétition pe pour na Marie Misamu tenga na oloba na yo. Oui combien de bato o banda ko la ka ba konji na biso ba kufa ba zongisa bo me ba kufa te. Parce que pourquoi il a prophétisé pour na Congo. A prophétiser pour la Congo en tout cas date boy mutu bo akufa mutu bo akota c'est des comédiens c'est des aventuriers alors il y a des marambo na lo na lobby m sur na Congo na kita na aéroport en fait prophète atala la nation prophète atala guerre yé la été prophète tant likambo ya ka mission tant ya ka loba a lobby bon mona bata on prophétiser ka pona bato mo bondeti ba bino ba mpa yebi ke ya na danger moko te za pe na mais ndeti nga zo prophétiser pour na ngai déjà ayebi ke nga na vanda na Paris yo be vanda wa avant na Belgique ayebi ke nga na vanda na Paris dazo mona ya danger ni ezali boso na ye alors ça la bonga yebi ke yo na 8000 km
de tiens encore bana meli no meli ana posto meli akubabo mende kwa jeune kuta kufaka wana batika mobala alepela kuta mboma ye jiba kufaka la te batika mobala bébé savanda no kwa dia savana et asa musique na ye botika en fait congolais comment bon combien de fois va prophétiser pour na Fabrice Ali ba famille azongi si boye aza boye mais lelo maïso ali c'est dire baza ba jara batu batuna mona batebe ba sabe mission fabrication wana aza boye a prophétiser pour na fate yeba tutu ba bandoki pour na Fabrice Alobani ndoki ba tutu bandoki so Nathalie ya Fabrice tindela wana ngana régler aventrier bato en fait so oza na kati ya makambo yo déjà monika nungo vanda pembe nanga boye mutako bangi soti wanga na oyebi so munungo vanda nanga boye ninga ka ovandi nanga mutako bangi sauti ko banga bato wana ti mutako bangi soti pongana ko bangi so na ba façon tout na ko yebi so gloire ya bo fongo la chambre nanga kota kasi ko na peso clé kota tango kota ofungo bima okoto bena so ko bima te kota mutako bangi soti na minute to so soko lingi tiki caméra yo na peso ka clé na kota yo mto bima mbango yesa mettre na kota suti yo vanda pe ali kamongo po moni olo bango pété o baka te elo oti mais yo mo yebi c'est-à-dire que ko banga ba tuté même mutu pour approcher il faut avoir la capacité ko leka yo il faut avoir la force ya vers yo mona ata biso oyo pour na approcher mutu fona luka lié nini ana mutu na pour na approcher mutu ça le logo ati c'est des comédiens qui ont besoin de l'art, ils ont besoin de l'IPA, ils ont besoin de Ngouba. C'est genre de gens en fait, nous sommes en Otan, nous sommes en Baolo, nous sommes en Belgique, nous sommes en PCL alerte en Belgique, nous sommes bêtises, nous sommes en Tika. Après, nous avons prophétisé pour nous mettre. Attends, nous avons mettre à Congo, nous avons amené les aboués. Otala ba bino ba sa mo ba théâtre mo robo o mona MC so asali o bongo mona a commission mutu mo baza MC yo na boyo kana kate baza ba bloko mo ningwana. Ça c'est vrai. Donc en fait o sala tanga o sala bongo mutu na sko ba yo kana to mona ba ko net na moi contact moi bien en fait c'est comme ça, c'est comme des musiciens à longwa a comme ça o comme finga o c'est comme ça ba ni lokuti. O ngana so ya ngwana zani loko o sala uti. Ndinga na zana kini bona e bishop na gloire ya mutu ane loko ko sala yo azati. Ezala o ya kingandi o maître de maître. Il faut savoir qu'on a mettre Maurice Solingo ça le logo ça là. Au monde à peine on a nos bengo gloria ça va. Au monde nini rien. Au loti nini rien. Mais on a quoi ce gloria na peso mando to mi balé. O e mette ina loti. O izango ba ne logo ba ça loti. Ba tomba voyager te ba suka kaka na Congo. Ba ebita nzela benete. So tana ba passeport ba gramete na mne l'accent ata visa bene place au côté yati. Ay so kana kende mbanja ngungu na kende ke ba Congo na kende eluko ezati mais d'abord ezai c'est comme ton ceinture au moins te que ils ont peut charger mais le ko senta mutu ceinture yo na bunda ki pona zwango so na pe na besoin pona pesa mutu na ko pesa gratuitement comme ça te ko fa sani mutu na kende so buna na katsa kanko lo ba konzi ba vandi wana ba major chaque batu ba tondi na yebo na matina ceinture la capacité na na bête qui n'a pas so image faut balancer moi extra image on a donné na bête donc na vite fait na moni que moto na capacité de sentir ati ce qu'on fait dans la ceinture face à ka congolais to peut taper taliban de kotikela habitant na ochango pour tout le monde ndet na Angola kuna fiche eza wana o cha fiche eza pour na batu tout to na olongo na Angola na okende Brazza bachango suna Brazza c'est-à-dire en fait ngai na sa musala taka ndeto yaki awa kubundaka to bundi tozi coopération na Kermesse mona cha na nini na sayo mukolo Kermesse wana benga bi photo bunda fuwa chakacho wana photo bunda wana et ça la bien siko ko ba kombango za ba le 13 ou le 14 wana Kermesse a ndeto yi donc pour dire que so uzana makambo na makambo comment makambo partager baninga bi bo bunda to bo bi ma trop monter que bi boza ba swag on dit mutonzi mataka soit tika chemise muta o lobite muta bateke boza muta makambo monter baninga mususu batikala ka nzolo ko bilongia wa baza trop local parce que baza mal bouche c'est-à-dire que so seli muto pesi muto J à gauche ba loboko à gauche et pesi droitier baté donc mais bango baza pesio a le baki apandi sangwa gangi mukili baka pia kio ya wana te sala ba avancer voilà ngai nazaka ningwana te ngato ya tokuta ena yo to staffer to réunir onions to ko sala do ezalo ko ngana yo mais les Congolais aujourd'hui ba komo kabula base de trop vanda boye na canapé de photo filmer moi il y a des chroniqueuses ba bien nga mettre nini faut moi image moi ngana moi bisou moi mbanga et ça la moi bien to bois kaka tanga petit na on mais ngana on pesa bisou
Après. Pour ebomelanga nini ebongiselanga nini. Voilà, donc ils avaient blum sous bat ba ça là pour par rapport. Donc so yo musa là pour la visibilité. Tout ça là mamba visibilité. Mais bon ça va gloire tout ça là au moins ba mambuto au moins na ne l'autre. Maman moi te montre moi qui vient na souka mais ba panto pesa ngona poto yo moi ça ba bala ba journaliste nyonso ya France ya Paris par rapport pesa ka ba kisi fala na maître Maurice so la na témoin za makambo ya te bon tout so ba nga ko simba nga mende ko lobika bo wa simba gloire te na maître Maurice au moment nga so afiki ma mutu mo oser lo côté tala ko tu ya maman na maître Maurice azar s'en charger na et moi peu moi personnalité ne comment robeba papa on les maman so ba ko mala ba chroniqueuse nyonso ya Paris ya Lyon c'est que kenda ko zana basa TV parce que ba biyone makambu yo pesa bo ba kisi yo no pesa ba apporter so manquer ba musicien pour que yo ta simma ko na poto azate poser des maître Maurice wa de munta makambu. Bon on est dans ba tunde ba oloba mais ngasko c'est que j'ai et da quoi relation na ngona yo jour hein to zaki na mo lo moto salaki le so to beti mo lo mo wa tumso ba ko ya pe wa ko tsunga na to lia na tela wa la zaki na mete buleka boye caméra na kata saki to kitita yo kitaka wana to kuta na bana mobo ya baningwa na ka bazaka na ba quartier tant wa mona surtout kitino te to kuta vati ba lobani ba uti. Voilà, c'est-à-dire que si quand mutu muta s'exprimer na ndenge ya lingela s'exprimer ngana yebi o ngana za ngaso na tetana ba chroniqueuse belé na Paris parce que ba chroniqueuse ba yebi capacité maître Maurice. Capacité maître Maurice a capable de peso ba relation belé a capable ba fungolo ba porte place aux kangama. Ya peso pe kisi, ba msupo pesa ba kisi ba matata bo kabona ba kana. Surtout tambola ngana obeli. Na peso ni. Je na mona démonstration hein. Ya na biso to tambola na obeli. Na peso ni. Voilà, msu kisi na ngo ba zo mela. Voilà, c'est ça en fait le Congolais ba en fait na ebité na ebiso déjà relation na batu na dévoiler ngona caméra ti donc on na sali na mutu na o na soli na mutu zaka o to sebiso mbale donc na ko ba no solate na bimaki na nani on a zate concernant mambo bimana ba chroniqueuse eza mawana regrettable parce que ngana Maurice na yo kana ngango ba temps ba lobara mais ce que bien na ngezala ke so eza na bongo te mo landela ngo ezate ya kwa ndeti mikolo ba de beta kelelo ba reflet master na décor. La Christian de Corne papa tout ba beta li so ba reflet Christian de Corne ya na Fabregas ba reflet na moni du mwana mo ba lox ba kwa ndeti mteli boma ba zo ba ya Christian de Corne parisien reflet so ki ndenge nini so ngana talibo na yebi ke Christian de Corne asa résident na France ou ngai Maurice na ba identité na yebi même permis na ye kutu ngana yese mais mon frère permis no vendre trop pesa nga permis wana ba flasher nga po biso bakata ba point na pesa permis na ba longola nga ba point te ba longola ba point pano po yo kumbaka na oti na ya wana kina zo ka rimer yo tambola siko nga na kutana ni na oseka na je comprends pas en fait donc on a peine na capacité à convaincre Congo mo maintenant ça va que ba refula été azana mukanda na on a peine non ça été mais ça on rimer et circuler non ça c'est-à-dire congolais soit bandu circuler ne loko et tika na ka bongo si vous pouvez batika ngosalango et c'est ngaka futa billet azongi poto avandi lisusu moi 6 mois be 8 mois aye lisusu on mona rimer wana ici là ngamona yaki kinya na umeli ba bwa kinga ba refule ngata na zongi azongi na correspondance à mutu na ye lisusu faire mikolo ba pesi moi 3 mois ba pesi moi une année en fait c'est-à-dire que le Congolais en fait na habité maramba bongo pa batu mse za te za ka pa biso ba Congolais bato so mona vanda na koma poto te ma finga mutu nya molala kana kana polala na salon si mutu ola na salon na poto yo moni ndengini en fait c'est bablo mo bo na ebité ça mawa en fait ezana mawa na pasi à Congolais voilà maintenant c'est comme na suka chateau ni sans que son mon j'ai ravi na mauvaise ndé na musala na mais ça que son mon d'ailleurs ma j'ai ravi na mauvaise ndé na musala na monde na bino o j'ai vie amoureuse. Vie amoureuse comment? Vie na bolingo na rotu na musalo salo gérant ndeni. Bolingo na ngana nani? Na mosi na yote maître amoureuse. Oza mosi te. Na paroti. Yoza mobile. Na mobile mais na bala ni na mte na copain. Mbano komona. Te na bala te na bibia na copain. Abab so ba yebi même pas. Ça kazali kangu na lingala. Ngapi na mosi na bala na mte. Oza bana na ye. Tout ça na bala ni ngapi na mosi na bala na. Obota déjà. Yo bota déjà na papa. Tenga na bota moi na mokilité. Wana moi na mokilité. Ah moi je suis père de 3 enfants. Na madame. Hein? Na madame. Na bana misat. Na madame.
Na madame. Na madame te maintenant na bana misatu. Oza mwasi. Hein? Oza na mwasi te. Na madame to kabona ti. Maintenant na bana misatu. Pesa mwasi na moto, mwasi na sika. Mwasi na place ali mwasi na nga. Yo yebi kwa mwasi na nga place. Oui, baze belé ba yebi ke ba basi da. Ah yo lingina lo ba baze belé ba yebi ke Na ba. mwasi na te mère vraiment, mère na biso. Mère na biso na pesi mbo de place yo. Oh mère na biso ne madame na yo. Oh. Elle ko na boki Fabregas na terri ali non. Fallait prendre na ketchup. Faut le miner ali ya. Tu faut que ça maman. Parce que moi problème ça. Ba couple te faut préciser bien. Fabrice tango boki na terri ali no baba marié officiellement. Ah yo non comme niveau na te. Oh wana o lo baba marié baba concubine. Yo de ba yo. Ngana lo ba yo. Au boki Fabrice na terri c'est normal pour baba marié. Mais mi balo boaki baba marié te. Oh nandeni. O baza ba yaka to vanda nenga na zala gindi. Et souvent nga simonda ko mona l'état confirme que nous sommes. L'état comme. Tout ça mon père. So kufi l'état yeba. Yo na mo so combien de mois? Terry apporta combat Fabrice. Yo na mo so combien de mois? Yo na yebiso o sauter mamboli ngoloba. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin un mois de. Yo mo ba no ba concubine ya to vanda. Ba marié. Ba marié. Na ba ki verra. Bon, na tout question. Na ba ki verra. Maman mampata. Te mariage à côté. Ya zonga makanda. Tout ça m'a bien mariage il y avait un sauvera. Oh yo comment le problème ba mariage na. Yo mo na verra mon alliance te. Mariage na ali. Yo mo na alliance, bo sonda ke civil de libala, civil. Yo le ka voile, ya pembe. Mariage ya ipupa na ketchup. Oh, mais de ba bota de ya banat. Mo na raté. Ça la fort. Yo mo sa mabe. Muto a honoré moi c'est PC valeur, bon moi sanctionna muto a sali moi sine ya to vanda. Moni un artiste sur déjà un niveau faux ça ba mambo za série bali moi ce moi respect na personnalité no batpe ba respecter. Oza musicien te. Bo sala ka neti biso bo ya to vanda donc ngape mikolo na zo na palo ya to vanda. Au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin quelques dédicaces à faire quoi. Bon, on a ba dédicace maintenant salaté. Programme ngeza le 10, le 11, le 12 na obunda na Angola. Le 13 nazana kin awa. Na obunda na kin na kermesse. Les 15 ou les 16 na obunda na Brazzaville. Après retour à Brazzaville, tout ça les derniers combats en public, je crois ils en ont commis à Kassavubu. Il y a occasion de rien. J'ai un combat au revoir. Après le 28 ou le 29 le 28 août ou le 29 août on à Paris. Na kutana bandeko à Paris parce que na na combat musu à Paris le 28 na le 29 ils a festival de latine. Na carte Espagne. Ils ont tourné d'Europe on les a battu tout. Après le 2 septembre non le 15 septembre naza suna combat na carte palais des congrès à Paris. Na Bundawana en tout cas battu tout balinga mettre Maurice. Nous allons les continuer boyebi biso zo bimambo ka pamba te to ça rappeler interview pamba te soto lobby c'est que tu na makambo sala. Donc on monite au lobby sans oublier na rappel na mutu na mo paparazzi des paparazzi na pesi mbote na yebisa ko yo leki bango tout parce que dans le monde entier il y a des paparazzi qui existent. Donc dans le monde entier ça va mabuchité sur ba news stars. Il y a les news. Aleki bango tout. Il y a les news. Parce que paparazzi ezali monde entier. Ceux qui en Angleterre, en États-Unis, sur paparazzi ba ali. Bato bazwa rapena ba image balanda na monga ba star ba ba news. Ça dit yo boire ba les news wana po bazara moi ba rozo moi image mo na ba ba tie kuna. Baza bato makambo. Il y a les news kandi ba msune. Oh yo boy ba na vie bobo. Vie bobo ambazi. So mo isika bato ka faut za reconnaissance. Yo luga ça connaissance na ba gérant ba plan ba bele ba ni donc. Vende Maurice à moto. Donc veut bobo ambazi bena donc yem da gérer bo hein muskuri donc yo sko ngosa connaissance na e po dinda ka no fele. Oh. Ma trop. Comprends Vende Maurice. Donc il y a tout message de ça. Ouais musique de ta ba relation à ça la ba gérant. Bien na mon état ça relation na mutu mo yeka ba gérant ba kondi banani. Mais veut bobo. Moi maël bani donc glo et en vitesse Android donc il mingi. Tu parce que le 23 décembre na monde na ngoza président. Na monde na Congo. Ne bon monde le 23 décembre, tabi bon monde na makam. Na ngoza président. Ce qui concerne la politique ndeti ngai Maurice na politicien té. Na politicien té parce que nga président tout azara Eli na respecteraé le président actuel, le président après. Qu'est-ce qui arrive? Moi je le respecte tout le monde parce que balongwa bakota na mona na kendaka musala.
Non, je vois quand bon on luka kana. En plus, ngelo non sepela. Mukonzi mo lo bagenga so na jibo konzi, to tinda su code na kongote. Wana na ndimi mutabongo. OK. Mais c'est-à-dire atata mobuto ala to chaka code. Tindeli ndekono. To tinda ba voiture. En fait, le ka mara mwana changer na ngote, c'est-à-dire mututo okota diriger mboka. Pour avoir toute autorité vient de Dieu. Vient de Dieu. Donc muto ba ocha c'est que yem talinga zala wana. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fête. C'était la Maître Maurice. Maître Maurice, c'est littéraire. Il y a République démocratique Congo. Malgré toi, Katinga na boire à Batuna, tu mets Samsou Samagora, Bambo tu nous places sur Ali, mets tes pamphlets du Congo, la Pulga de la lutte congolaise, la pêche au Bambote. Donc sans oublier mettre Medi Makengo, le mettre Tazer. Donc Tazer, on dit notre Tazer de Jido. Il faut toujours travailler. Bambo tu nous places sur Ali. Mettre Dadou Mouchoukudani, 3 fois Kibi, Bambote Nayo. Wabino mette Maurice Loma, maître Gelor Loma, mette Bankaka Moussiring Bambote place sur Ali, Balour Nyoso, champion du monde de tout, Bambote, sans oublier maître Ozana na Katarène. Je te salue mon oncle. Olibanga et Outi na part na donc na part na ngate qu'on a part na sengi na boka yo. Maître Ozana. Mais na habité Ozana na boka o wapi. Maître Ozana vraiment bino nyamani bino à Rennes. Voilà na Rennes bon. Ozana ba pêche mbote donc libanga uti na para ya ndeko na muta senga ba boka po na ngamo na ko boka ote donc Poni vous avez pas problème te a mutu na ngaba mbote ka ndenge zala donc la pesi ba tutu balinga ngambote mete bobo Jérémie Penda polele sans oublier Maestro Fabregas en tout cas na sepel na kei na mona ngaba musicien mais ya boyelo wa yo azalati aujourd'hui pena car disposer car pour na vie na yo car réseau ya ba aéroport réseau kende réseau déplacer vie. En tout cas, petit nangai continuer boyer toujours le beau le colo tout le baga babola mo pona yo ezala bien. Donc on a vendu apena quoi de la tous les jours moto ya la au disposant pona nga. Carburant na yo. Na otambola nango ba doit bien pe valer ba otika la ba ota la grâce à yo petit frère. En tout cas balobaga au biso to sala en Europe. Yango to mona aza ko ba l'idée mususu to za kana mutu ko na so muta komia au motika ba garde ba yambaka ye en tout cas Fabregas. Merci beaucoup Maestro. Toujours la pensage, tu penser bango tina suka, yo penser bango na ndulu biso penser bango ka cc. Donc tu continuer jeter na suka donc en tout cas, massa na question de corps papa est papa solution. Balo baba ganga mena ebike. Aux parisiens refoulés te donc massa na to na nord, to kuta na suna nord. Marcelo Cavanda, question de corps na zo ya kala mingi te donc bomoni ngana Glory Hollande, place Makambo yali. Non, bah, biso ozana muta makambo, pesi makambo, bozo makambo. La news des stars, mettre na bino yo à Paris, Zoro Mabiala. Zoro Mabiala. Ou petit na yo, na ko ignorer yo te mais moro boyo bigara donc je dois mettre kinda bon. Kinda bon, pour so la minimum mambo ya mais tu es mon vieux o bigana linga retro respect belé Zoro Mabiala, hein? Talaga yo. Sala pe ba te belé ba sportif nso anzala ba bimate yo mto bimisa bango na site no wana mais ba vrai sportif fo ba sa musala usala la ja moto gashi biso be tiara moto gashi donc voilà quoi donc on a pesi ba tout mbote Dadi Bigis ba mbote no place wali ba masana ngai bino tout ba mbote na bino quoi merci à toi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, le 18 mai, sauf Fabregas en Angola, en Angola, nous sommes un beau populaire artiste avec ses poulains, pour avec des chroniqueurs de la presse congolaise. Cette fois-ci, à Kitanadi, chroniqueur, fait ça soit toi, maestro métis noir, en Angola, ok, madame, na banane Angola, vraiment, ok, ça n'a pas concert, on est là pour te soutenir, maestro métis noir. Je dis merci à vous, les chéris, Gauthier Mascotte, Tongo Diamond, merci à mes ministres, tous les Pélènes Betolo, Yann Dynamo, Fabou, c'est peut-être les boss américains, Quito, merci aussi à désolé à mon agence privée, merci à Docteur Jean Diteta Don Dédé, Jack Tobano, le boss, j'étais essayé d'aider Kabongo, merci à toi, merci à tonton Lusanga, là tu es aux États-Unis, c'est le Fatak, merci à toi, merci aussi à Jadou de la caméra, merci anniversaire à Charlène Makanda, tonton Babachi, tout le vrai de CHLB, je vous salue, tout de vrai Nangaï, je salue Clarisse Yalé, la diva congolaise de Fofo de Gloria, pourquoi pas aussi Béni Pouloulou Manzanza, on se retrouve prochainement, pourquoi pas, on va mettre mon sous-sous, on va en parler, surtout le vidéo parler. On se retrouve prochainement. Bye bye.
ya sika eye na Kinshasa. Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie kuti ya kusia balala na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala suka nelengi basuki wana te olingi kolia bio ya kambangu na restaurant l'Orangerie na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon chaque samedi Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura.